Bonjour, bonjour, mbote mbote, mes bien-aimés dans les seigneurs, na pesi biso mbote, na kombo na Yesu. Esengo mingi bandeko ya koya lisu liboso na bino, na message o papa pesi ngai, message o nzambe apesi ngai, na memela mwana na ye la danoise. Message na ye nango lelo, mes bien-aimés dans les seigneurs, o nzambe apesi ngai eza ya ndeko na biso la danoise. Mwana na ye la danoise. Pe na sima ya ndeko la danoise, nzambe apesi bana na ye nyonso. O bazaki na besoin ya message, puisque Dieu il sait, il connaît les cœurs, ayebi nani o yatindeli message o à part maman la danoise, selon ndenge nzambe apesi ngai message. Tant na opesa message, na kokota na songe o nzambe apesi ngai na ndoto o nzambe apesi ngai message apesi ngai par ndoto. Na voix ya ndoto, na voix ya vision ndenge to bengaka, songe ndenge to bengaka. Ndenge nzamba pesela nga ba message chaque fois. Tant na kokota na kati ya message bo comprendre bandeko ebele to comprendre que nzamba pesi ka mama la danoise ye moko message ote mena bana na ye ebele baza na kati. Ezo concerné bana na ye pe ebele na kati. Vraiment tika tata nzambe a zwa lokumu. Mbote lisusu bandeko nange sika nyonso message ekozwa biso soki na tongo na après-midi, na pokwa, na butu, tika tata nzambe azwa lokumu po message oyo ekuti bino en bonne santé, ekuti bino na makasi ya koyamba yango, vraiment nzambe azwa lokumu. Nazokota na message na biso oyo ndenge nauti koloba, nzambe atindeli bana na ye. Mais avant tokota na message oyo, totika nanu mama oyo na maboko ya nzambe. Totika message na moment oyo to banda na nzambe wana banda na biso pe asukisa na biso message oyo. Po message oyo ezali vraiment important comme ba message nyonso apesa kezaka important. Nga na monaka importance ya ba message tellement que na mona toujours makambo nzambe ezaka wow. Donc na mesana na nzambe te ba mesana na nzambe te, donc na mona ba message ya nzambe du jour au jour azokoma plus fort na ba message na ye. Et mutu soki azoumela na nzambe soki ozali vraiment na makolo ya nzambe, nzambe akobando matisa yo ba niveau ya na puissance na ye en fait. Obando mona ke nzambe azopesa so ba message ndenge apesaki yo lobi ezalaki un peu ndenge mususu, le lendemain kozala susu ndenge mususu. C'est comme ça que Dieu marche avec ses enfants. Donc totika moment na maboko ya nzambe abatela biso message oyo molimo ya tata ye moko oyo apesaki ngai ye moko pe akumbango message oyo ekuta mama na biso la danoise na nzoto makasi e na motema ya kondima message oyo pe na bana na ye nyonso bako yamba message oyo esengi vraiment que tata ye moko atia loboko na ye na molimo na ye message oyo epanzana message oyo esala ba effet, surtout esala effet, c'est ce qui est important. Message ekoyi ko panzana mesali pe effet te. Et moi je prie pour que message oyo esala ba effet. To bondeli nanu na kombo na Yesu Kristo. Papa tozongisi lokumu epai na yo po zali malamu kolo zwa lokumu na kombo na Yesu Kristo. Totiki mama oyo papa ngai na bandeko na bana no nyonso bazolanda message oyo na maboko na yo. Papa ozala yo moko na centre ya message oyo. Comme yo mtopesi yango nkolo na ngai, yo moko na molimo na o papa, o mema yango, molimo mosanto mema message oyo na mitema ya bana na o nyonso e na motema ya mama la danoise, message oyo ekuta bango nkolo na nga, message oyo lokolo lingi totia yango en pratique, batia yango en pratique, na kombo na Yesu Kristo. Tika eto couvrir biso Yesu Kristo na makila na yo, o batela biso nkolo po ba message opesaka ngai nkolo, na yebi ke ezalaka combattu, mais ezalaka vaincu te, esalaka toujours ba effet, oyo pekende, esala misala oyo lingi esala. Na kumisi kombo na yo tata, o banda na biso message oyo ne bandeli, o koma na biso na message oyo tina suka, molimo mosantu apesa nga maloba, ce qu'il faut. Papa lobi na maloba na yo, alakela mamabe oya koloba likambo oyo lobi te. Likambo oyo opesi te na dessin.
alakela mabe mutu akokosela yo likambo, mutu akoprofane kombo na yo, mutu akotambola na lokuta na kombo na yo. Papa yo lobi alakela mabe, malédiction ezala likolo na ye. Papa yo lobi ata ba ange ya likolo ba yeli bino évangile mususu bazala anathème, anathème qui veut dire azala maudit. Papa, tika malédiction elanda oyo nyonso papa akotambola na kombo na yo na lokuta pe akopesa évangile mususu oyo akomema doctrine mususu ke oyo yo Yesu Christo tikelaki biso. Zwa lokumu kolo nanga poza vivant, tu es vivant, tu n'es pas le Dieu de mort. Na kumisi kombo na yo papa, na kombo na Yesu Christo. Amen. Donc voilà, maman la danoise, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nazo pesa message yo tata pesinga maman la danoise nalingaka yo mingi maman la danoise, tu es vraiment ma sœur ndenge ba maman na biso nyonso, surtout ba maman na biso ba femme forte nga na bengaka bango ba bimaka ba ozaka ko sensibilité communauté na biso congolaise et puis na mokili mobimba toyebi nani ba message na bino etouchaka te bosala quand même musala moko makasi naloba yango chaque fois, ce n'est pas pour rien. Et le romo te sa melaka moto comme un hasard na vie nzamba yebi nenga tambusaka bana na ye vraiment ba mama ba sakoli nyonso nga na pesi bino vraiment mbote na kombo na Yesu Christ bana na nzambe nyonso mbote na kombo na Yesu Christ ba servante de Dieu basio bazo bima na kombo ya nzambe ko salela nzambe na bosolo nzambe na biso na lola amona bino et apambola bino ban peuple na ye mobimba tika tata nzambe apambola bino. Na koti na message oyo nzamba pesi maman la danoise. C'était quand? C'était un dimanche, ezaki le 1er, si je me trompe pas, na komi yango, mais naza nango tellement na mutu message wana ko bosa nango ezaki le 1er octobre, le 1er à moi oyo tombaka un dimanche parce que je me rappelle na sala raté. Na sala raté nazaki na ndako. Après ma prière nanga l'après-midi na lobi na zonga na pe mamuke na profiter lokwa na sala ki te na récupérer ata moi moke na lala ndambo. Ezaki message ya moi, révélation ya moi. Puisque nzamba a se révélaka quand il veut, quand na boututé à cause se révéler l'air nyonso lingi. Alors maman la danoise pona kokota na message oyo nde na lobaki nzamba lingi o mingi e ngai ezana tina o croire ngai te maman ngai nde naza boy maman dasa na bondela pona yo ngai na sambelaka so nazo saba prière na ngala banjo sambela bana nzambe na tiaka maman la danoise na kati na sambelaka pona yo na sambela pona bana nzambe nyonso baza na chaîne oyo pe bana ne onga na yebite ya 4 coins du monde na sambela bana nzambe nyonso. Alors nzambe azolakisa nga nini dimanche wana tozwa vraiment maman la danoise zwa de quoi noter o noter ba point oyo nzambe alobeli yo makambo nzambe atindi na lobela olelo na memela yo de sa part koma yango po ba signe wana yango wana nde za ba clé na yo yango wana nde yo kokena ngo liboso ya nzambe et ça très important koma yango comme ça okena ngo liboso ya nzambe. Alors nzambe bandi kolakisa nga na komi na ndako ya maman la danoise nga nayebi ndako ya maman la danoise te nayebi ndako na ete na koma kuna jamais na maman la danoise ka ande to partageaki quelques fois nde même ngongo na ye na yokango je pense une fois peut-être ou 2 fois. Elle me semble une sœur vraiment gentille, une sœur bien. Alors nzamba bandi kolakisa nga batu na komi na ndako ya maman la danoise na kati ya ndako ya maman la danoise namoni batu ebele batu bazali na ndako ya maman la danoise ebele ndako ya maman la danoise nayebi monene nango ndenge eza te me na ndoto etondaki na batu. Il y avait du monde dans la maison de maman la danoise. Alors ton namoni batu ebele et pour dire vrai, bato nga nazo mona mingi na ndoto c'était les mamans, c'était les femmes. Ba âge na bango nzamba pesinga te mais je voyais des femmes, il y avait beaucoup plus de femmes. Alors nga na telemi, nzamba zo pesa nga message à telemi singa, j'étais en train de regarder. Nazo contempler ce comme makambo ezo sa manda comme maman la danoise. Alors
namoni bato bazaki na ndako ya mama la danoise bango nyonso mes bien aimés dans le Seigneur bazaki kolia bazaki na biloko kolia na maboko na bango bazolia tout le monde alors tout le monde bato nyonso bazaki na ndako ya mama la danoise bazaki kolia mutu na mutu azolia na ndenge na ye mosusu azolia en marchant mosusu azolia ya kovanda mutu nyonso tu na place azaki azolia et j'ai nzambe azwi temps ya kolekisa miso na nga na molimo puisque na moment wana naza na nzoto ya molimo donc miso nange parcourir na seconde komona mutu nyonso donc nzambe alingai namona makambo bato nyonso baza kosala c'est ça le but du message namona eloko nini azolakisanga alors j'ai vu que tout le monde était en train de manger bazolia biloko bazolia namoni yango spécifiquement te puisque nzambe alakisinga yango spécifiquement te mais bazalaki kolia alors ntango nasisi kotala bato ndenge bazolia bato nyonso wana ndenge bazalaki kolia nzambe sikoyo amemi ngai esika ye moko mama la danoise azalaki namoni sikoyo mama la danoise esika mama la danoise azalaki ya kotelema azalaki na micro na maboko na ye micro oyo balobelaka azalaki na micro na maboko na ye azoloba na maboko loboko na ye moko azalaki na micro na loboko na ye moko asimbaki comme oyo nga na monaki ezalaki comme un cahier ezalaki comme un cahier bakomi makambo mpona loba te en tout cas namonaki eloko nini couverture wana ezalaki ya nini c'était quel genre de cahier ou quel genre de livre namonaki yango te j'ai vu un cahier écrit je peux pas dire que c'était une bible ou bien non je n'ai pas vu wana na kobima na message oyo nzambe apesi ndenge apeselinga yango et ce qu'il voulait me faire voir ce n'était pas du tout une Bible, ce n'était pas aussi un livre moko na monaki kombo nango. Mais j'ai vu quelque chose comme eloko bakoki kokomela comme un cahier na oloba bongo eloko moko ko noter. Neti notebook moko boye mais eloko bakomaki na likolo ya couverture nango moi j'avais pas vu ça nzamba la kinga te na moni alors mama la danoise azotanga na cahier wana et azakoloba makambo azoloba azotala tanga na cahier azoloba. Donc peut-être c'est qu'elle avait noté azoloba. Makambo azoloba, donc azoloba na peuple nyonso atondaki na ndaku na ye. Tout le peuple qui était dans sa maison. Azoloba donc na peuple nyonso wana na batu nyonso na foule o bazaki na ndaku na ye. Azoloba na bango makambo yo ya komaki po loba ou qui était transmis ou quoi je ne sais pas mazoloba na bango makambo azo traduire voilà ce qui était écrit dans pour na koloba ngo correctement azo traduire. Makambo zaki na kati ya kaewana. Alors mbala moko mes bien-aimés dans les Seigneurs bato bazaki kolia mbala moko ba comportement na bango et comme il ko changer pendant que bazaki kolia pendant que maman la danoise azaki koloba ba comportement na bango bandi ko changer ba comme lokola bato moko atteint à quelque chose. Comme le col a atteint à quelque chose. Comme un peu troublé, bazaki sous bien te. Et comme eza le col a nako pes exemple pour bande ko comprendre maman la danoise à comprendre et comme le col moni mutu so ga bandine chomela masanga. Par exemple mutabanjo mela masanga. A obandana ko mela masanga, a ozala na attitude ya normal. A banjo mela masanga. Peut-être un verre, deuxième verre, troisième verre au monde peut-être ce qui ça dépend ya ndenge cerveau na yeko concevoir quantité ya masanga musu bazalaka amelika ka un verre aza sous bien te musu bazala ameli deux verres kaka aza sous bien te musu il faut un casier tout un casier ya bière to yebi bato ya bongo nde au monde abagisement na comme ndenge boko poser écoute question te bo comprendre ka ke mutu a langue c'était ça que Dieu me montrait en fait alors ba comportement ya mutu moko ça dépend na ndenge ye ezuela ki ye bilei wana zaki kolia ezuela ki ye abandi opesa ba attitude na ye comme makasi ya nini spiritualité na ezaki parce que za makamba molimo makambo ngana lobaka ezaka musunité loin de là bilo nyonso nazoloba na kozonga na l'ainsi dit l'Éternel son assisi message je veux donner ce que le Seigneur m'a dit pour na bateau bazana discernement moi kilo
ou bien pe ba musu penza bazaka na discernement, bazaka na problème à discernement. Grâce nanga nzamba pesanga, soka pesinga message, j'apprends beaucoup na côté discernement. Alors, bato ba attitude na bango komi ko changer, bato ba komo koma bizarre, bato ba komo koma lokola baza susu bien te, ba comportement na bango komi ya normal te. Ba komi lokola ba langue bile wana, ba komi lokola baza susu bien te, ba komi lokola atteint na biloko wana. Je vais y revenir. Alors, moi, j'étais étonné, mais ndini bakom na ba comportement bizarre, ba comportement ya anormal. Anormal pourquoi? Puisque mbala moko, maman la danoise, batuana moko ndenge kolangwa wana ndenge attitude wana ekoma komisaye, babandi ko yambangu place yo zalaki, babandi ko kweya na se bazo fukama. Liboso na yo, place yo telemaki penza, baye babandi ko fukama liboso na yo. Maman la danoise n'a été sozo comprendre. Ils sont venus se prosterner. Ils se sont prosternés devant toi. Batouana baye, basali moulongo, batanda mi liboso na yo, ba se prosterner liboso na yo. Alors moi j'étais étonné. Nazo tala. Alors, mbala moko le batouana ba se prosterner liboso na yo, yo sali siko nini, o s'approcher bien pembeni na bango, o zui loboko na yo maman la danoise. O zui loboko na yo, o lingi o imposer likola mitu na bango. Ozui mama moko azaki boso na olingo imposer loboko na yo likola mutu na o imposer loboko. Ndenga bayaki ofuka mana siko yo lingo banda ko imposer bango maboko. Mbala moko mama la danoise nzamba za na puissance mosusu. Et si kanga na telemaki mama la danoise, moi je ne comprends rien puisque na telemana nzambe mtate msika lobi na opeso message na ola kiso makambo oyo komemela mwana nanga na bana nanga nyoso wana. Mama la danoise loboko na ngai oyo ndenge eza boye ya droite, loboko na nga place na telemaki na pusani pene na yo te, na sali ya teloko moko te, na moni loboko na ngai et se déplacer donc e bimi et s'allonger komi mulai. Loboko na ngai komi mulai. Nazota loboko na ngai ndezo bime komi mulai. Loboko na ngai s'allonger ke iti esiko zalaki. Maman la danoise. Loboko wane komaki mulai ya ngai. E kangi loboko na yo. Donc simbi loboko na yo. O elingaki imposé sur cette femme-là. La première femme. O elingaki imposé liboko. E kangi loboko na yo. Donc loboko na ngai wane bimaki e arrêté loboko na yo. Maman la danoise nga mona okama na ndoto na oloba me o nini. Ndeni sunga place na telemi na kende okanga loboko na nge bima ekoma boye ekende okanga loboko ya maman la danoise. Ekangi loboko na yo. Tango ekangi loboko na yo, nazaki tellement choqué place wana na bandi ko tuna. Soudainement ndire na yeba ke mutu mo aza pene na ngai. Na sentir que non, molimo aza pene na nga. Na tuni na molimo, na fungoli monoko na ndoto na tuni. Oh, mais pourquoi loboko na nge komi boy? Nazo comprendre acte te ngai na ndenge naza na niveau naza loboko na nge ko koma ti place maman la danoise azate. O eza acte nene et pourquoi je l'ai arrêté? Pourquoi na kangi loboko ya maman la danoise? Maman la danoise yoka nzamba za makasi. Yoka molimo azo yebisa ngai. Molimo alobi na nga boy. Loboko o ebimi ti e traversé. Et comme ti esika maman la danoise azali, ezali yote. Ezali yote loboko na yote za loboko ya nzambe ye moko. A utiliser yo pona kopesa yo message. Loboko oyo eza loboko na yote eza loboko ya nzambe ye moko. Donc ce qui est normal ke eza loboko na nga te. Alobi na nga boye. Pourquoi akangi loboko na yo? Yo ka makamolimo alobi na nga. Apesi nga réponse moko mokuse. Alobi na nga car l'homme ne donne que ce. Alobi na nga car on ne donne que ce qu'on a. Na bandeli lisusu. Alobi na nga nzambe muta arrêté loboko na ye. Nzambe muta arrêté acte wana car on ne donne que ce qu'on a.
Maman la donné tango lobby nanga bongo makambo molimo atie makambo lokola oyebi tango akalale tozali orebobine ba cassette alobi nanga makambo eleki mbango et c'est ce que je vais te donner, c'est l'ainsi dit l'Éternel. Tango alobi nanga indengwana car on ne donne que ce qu'on a. Mbala moko na sutuki na pongi. Oh nabi mama la danoise. Tango olamukana nazolamukana makambo nyonso molimo ayebisi ngai. Car quand Dieu te donne un message, à expliquer, on a binga ya pesa nga discernement. Aselinga filme mobimba. Ayebsinga makambo nyonso. Na lamuki na pongi, nazaki choqué na makambo nzamba lobi. Nazalaki ne sengo po na yo parce que moi je dirais que c'est une joie. Nzamba pesa au message ya boye. A révéler yo makambo yezo salama. Mbala moko na 8 ans nanga ya prière. Message yo nazwa kango le premier. Les lots a déjà daté. Je pense que c'est ça les ataba 2 semaines, je pense hein, ou 3 semaines même hein, tozo kende. Depuis nazwa ki message na maman la danoise. Ngaso nazwi message na bonde la po na ba message moko, na ba message ebele na pesati. Non na pesite ton na ona kokite. Mbala moko na 8 ans nanga prière na bandi ko bonde na likambo na ndenge nzamba permettre ngai lelo nde nazolo babu lelo na salite nazaki na makambo mususu il faut na kende pas garagiste et tout na sel makambo na obi lelo nzambe a permettre nazo sentir nzamba yo bananga pesa message wana maman la danoise ya on est copié ça au message et maintenant là nazo peso l'ainsi dit l'Éternel. Maman la danoise yo kama makambo nzamba lobi. Molimo azo ebisanga boy, molimo nzamba azo ebisanga boy. Oyo moni eza makambo elingaki salamela. La danoise. Sœur Rita. Sœur Rita makambo elingaki salamela yo na vie na yo yango wana nzamba la kisingai. Oyo elingaki sala o nzamba la kisinga yango elingaki salama na vie na yo. Maman la danoise balingaki ba utiliser yo. Banga ba utiliser yo na vie na yo na ndaku na yo na canal na yo po batu wana nyonso nzamba alakisinga ba ya vers yo ba zwela bango na canal na yo. Maman la danoise soki oyebaki te olinga okoma bongo yo linga okoma na niveau wana yo linga ki okoma naloba neti ba mama olangi bazalaka yo lingaki okoma neti nakopesa exemple ya mwasi nini na yebi neti na communauté na biso oyo azaki peut-être hein, na ba puissance ya ndenge wana ya batu ba se prosterner liboso na ye. Maman la danoise Bible zo epsa biso boye na Amos na zui Amos 3 na verset 7. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Oh nganazali oh nzamba ponangai nzambo akela likolo na se ndatindelio ainsi dit l'Éternel. Maman la danoise batu balingaki ba iya na nzela na yo ebele. Batu balingai ba se prosterner liboso na yo. Olinga ki attirer foule vers yo. Mais zalaki yo te e zalaki nzambe te. Ndalinga ki asalango. Yango alobi nanga, yango arrêter loboko no akangi loboko no alobi, on ne donne que ce qu'on a. L'homme ne donne que ce qu'il a. Et pourtant, o to pesaka na batu, o ezaka kati na biso ezalaka nzambe, ezalaka Yesu Kristo. Na kena livre ya Acte. Zwa livre ya Acte des Apôtres na verset 3. Au bandi na premier verset. Au kititi na se atati na 10 ou 11. Acte des Apôtres 3 na verset 1. Tina se. Ezolo banabiso. Pierre na Jean.
bazaki kotambola ko évangéliser bakutani na mutu moko azaki na problème ya makolo na problème ya nyonso azalaki dépouillé toute sa vie ezalaki otambola te azalaki par terre alors mutu wana abandi kolela bango abandi osenga bango mbongo abandi koloba basunga ye alors Pierre alobi na ye boye atali mutu wana alobi na ye je n'ai ni or ni argent mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Alobi na mutwana, oyo nga naza nango eza Yesu. Na ana mbongo kopesa te, na ana or te, na ana argent te, na ana eloko te. Naza kaka na Yesu. Oyo nga naza nango na kati nange eza Yesu. Na kombo na Yesu wana telema tambola. Nde mutu wana instantanément atelemi atamboli misu na ye fungwami mwinda na Yesu ekoti na bomoi na ye po bapesaki ye Yesu oyo ya solo ya bomoi. Po na nini tolobaka Yesu ya solo? Po kaka Bible oyo eyebisi biso na livre ya Acte ke mutu moko azalaka na Bible kombo na ye Jésus, bar Jésus. Yepe kombo nezalaki Jésus. Azalaki kosala ba miracle. Azalaki kopesa ba prophétie. Mama la dana sora pesi prophétie. Prophétie wana ezali intact kolongola te ko bakisa te. Aolobano na bilo oliaki na tongo. Aolobano na kaleson lati couleur a kaleson na yo. Excusez-moi. Aolobano makambo salaki lobi. Aolobano mutu nyonso to aza tout autour na yo. Arolobana o ba secret nyon surtout ya vie na yo. Oui, c'est bon. Mais tangu Jean na Pierre bayaki liboso na ye bayebisaki ye molimu eza na kati no eza ya Yesu ya solo te. Ba délivraki mutu wana. Et mutu wana ningaki a corrompre bango. Alobi na bango na kofuta bino mbongo po bopesa nga nguya na bino boza nango. Botekela ngai yango. Bayebisi o biso toza nango batekaka ete. Bapeselaki mbongo te. Apesaki biso gratuit, tozo pesa gratuit. Kombo nezaki bar Jésus. S'il vous plaît, bien-aimé dans le Seigneur, kombo nezaki Yesu. Nazaki anzambete. Moi, je suis ko prophétiser pour na Jean na Pierre, car je sais bango boyo ke la bango. Baza basali anzambe. Batu Jean na Pierre batelemaki bayebisi mwasi wana esprit de serpent. Oyo zolo banakati no ezalo lemo na nyoka. Eza ya nzambe ya solo te. Donc banzambe baze ebele. Banzambe mususu pe ba prophétisaka. Juste, je dis bien. Ba voyant ba monaka juste. Maman la danoise. O nazolo bana yo eza makambo yo yebaki te. Po nga nzamba lobi na nga te ko yebaki. Mais nzamba ninga sala yo bolamu. Yango nzamba tindeli yo l'ainsi dit l'Éternel oyo. Nzamba tindeli yo message oyo. Po la kiso niveau yo lingaki okoma. Na lobi lingaki okoma po na kombo na ye kokoma lisusu te. Ça ne va pas arriver puisque ce qui est révélé biso bana nzambe lokwa totemi na mabondeli eko sala malisusu te. Mais balingai ba salela yo balingai ba leka na canal na yo pona ko captiver bana nzambe nyonso nga na monaki e bana nzambo baza makasi te balangwa ki deja nzamba la kisinga ndenge bilei yo baliaki bilei toyebi yango spirituellement c'est aussi la parole. Et ça aussi liloba nzambe mais ce que ça bilei ya malamu te et commis abomination et commis envoûtement. Et bilei ya mabe na ndoto ce qui est envoûté et pesa biloko mabe et pesio kindoki. Comme Yesu alobaki, on ne donne que ce qu'on a. Yazaki na katite a arrêté. On sait que Yesu azalaki te na makambo wana Yesu azate mama. Message yo nazo pesa yo mama la danoise yo nazo pesa yo na bana na nzambe. Nazo sa la part de choses nazo pesa mutu mususu message yo te nazo pesa bana na nzambe na yo mama la danoise. Nzambe azoloba boy. Arrêtez yo puisque ye azana katite. Makambo elinga ke salama ya azana katite. Nzamba la kisinga futur makambo elinga salama. Makambo balinga ba sala à travers yo na canal na yo. Ye azaki na katite. Pe azana katite.
bana na nzambe nzambe azoloba na biso boye. Invoque-moi, je te répondrai. Jérémie 33, 3. Et je te révélerai des choses cachées, des grandes choses que tu ne connais pas. Nzamba lobite, yo mwana nanga yebisa pasteur na yo a invoqué nga po na yo. Non, il a dit invoque-moi. Bana nzambe to ebo invoquer nzambe te. Est-ce que biso to ebo invoquer nzambe te? O tie ma bolongo na yo na si o invoquer nzambe. Alobi a ko révéler, donc c'est lui qui te révèle. On va apprendre quelque chose. Na moi mokie kak espérance wa mokie naza na ngana ngwebelete. Moi je ne suis rien. Mais na o mokie nzamba salinga. Na grâce wa salinga na comprendre ba na nzambe belé bazara na makasi ya kobondela te. Ya osambe ya bazara na ote. Bazara na persévérance te. Bazape na foi te. Ba na nzambe belé balingi tikotak. Balingi miracle. Balingi bazwambala moko. Mais Dieu n'opère pas comme ça. Nzambe ye moko azoloba boye. Na Esaïe 59. Alobi matoi nange eza makasi te pona yo kabino. Mais loko ekabolaka nga na bino eza masumu. Soza muta masumu mama taba prophétisele yo. Ata ba yebisi yo nini. Oyebi muto azo prophétisele yo sans côté ya yo. Sans koyebisa yo marche dans la crainte de Dieu. Tika mabe ozo tambola kanga ba porte ya mabe muto azo te ya yo te mazo prophétisele yo po ozwa bomengo a obomao. Et c'est là qu'il montre que ce n'est pas la doctrine ya nzambe. Eza évangile ya Yesu te. Yesu azalaki koteya parole nyonso totanga na Bible eza maloba nzambe. Il faut d'abord se repentir pour nzamba pambola yo et ensuite on soit révélation ya likambo na yo. On soit révélation ya likambo no oyeba ko bonde po ndeko so jo révélation ya likambo na yo oza fermité. Oyebi lilobate oyebi même parole nzambe puisque Dieu a dit rappelle-moi ma mémoire. Rappelle-moi ma mémoire. Avant sambe la fois oyeba non parole ya nzambe. O rappeler nini puisque tu ne connais même pas sa parole. Autant la Bible te o sambe landeni. Dieu a dit rappelle-moi ma mémoire. Il faut ba promesse o nzamba pesa yo et comment ma wapi. Il faut rappeler ba promesse wana. Siko yo yebi promesse ya nzambe te. OK liboso na ye. Mais ndeko ko bando sambela du 1er au 30. Ba ko prophétiser le non ba prophétiser le tu n'auras rien. O nazolo eza parole yebisi biso bongo. Oza toza na ba promesse. Deutéronome 28 eza ba promesse na biso bananzam. Genèse 3 eza ba promesse na biso bananzam. Ba promesse eza belé biso tokendaka na psaume. OK na psaume bandi ko buka. Oui, psaume 91 protection, psaume 51 repentance même ce que tu baye bien ngote. Pe sens ya ba psaume baye bien ngote. Psaume moko eza na tina nango. Mais il faut l'enseigner, il faut bala kiso biloko nyoso, il faut bala kiso crainte ya nzambe. Ndeko nanga so banga nzambe, o sambela kututi. Psaume 34, rien n'est privé à ceux qui craignent Dieu. Rien n'est privé à ses enfants. La disette et le faim sont pour les pécheurs, ceux qui ne craignent pas l'Éternel. Nzala eza ya bato babanga kaite. Kozanga eza ya bato bazanga kaite. Siko yo so ozo vivre ba situation ya bongo avant kende et pas nzambe fomi sukola. Pozwa. Donc voilà mes bien-aimés dans le Seigneur, maman la danoise. Message na yela ki yango yo nzamba lingi yo mingi nzamba ebisi yo ke na makambo elingaki sala mawana makambo bazokotisela yo ya zate na kati yango arrêter loboko na yo et puis tango arrêter ki loboko na yo o longwe mbala moko ozongi sima verset na lingangi na pesa yo ezali ya psaume 35 qu'il recule et rougisse eza signe moko mabe mama la danoise nzamba koko arrêter loboko na zongi so sima te. Spirituellement, ce n'est pas bon. Quand Dieu t'arrête et te fait reculer, ce n'est pas bon, maman la danoise. Na ligno mingi. Maman la danoise na ligno mingi. On a joué ça solo, qu'on dit manga ou pas. Nzambe mtaibi motema nanga. Et tant on a joué qui message wana, au lieu ça nanga passe na baki non nzamba lingi yo. Pour ceux qui nzamba zo lobelo likambo boy, c'est que nzamba lingi yo. Et là, on a coupé ce conseil, on a coupé ce zali, on a un message au pan nzambe, au bon de la ponango, au tout nzambe, au salandenge nini, au kei liboso nzambe, on a ko révélé yo moko, rentre dans toi-même, rentre en toi, yo moko mama kende kangama na mutute mama,
Et ça conseil na pesio. Maman la danoise na lobaka aboye. Ngai na lobaka aboye na yebi nzambo lobana. Nazo loba ngona calme nyonso tout puisque ekende mbangu. Ekende mbangu maman la danoise. On dit mama kambo na yebisio. Puisque nzamba zana une grande colère derrière tout ça. Na sentir ango. Nzamba zana kanda makasi. Tant ya mabe esi esili mama. Muta kosa yote. Oza mwasi, oza mama, oza bana no famille na yo, oza mwana nzambe. Zonga na ndenge na yo moko. Soko yebaki te makambo ezo sala nzamba zana katite. Je sais que tu comprends. Naebi ko comprendre message à Nzambe. Tu es une femme intelligente. Nzamba pambola yo, mais bien aimé dans le Seigneur, boka bola message yo, na bana Nzambe, naebi ke bana Nzambe bele ba sambela ki po bayeba. Makamni nezo sa manzamba lobi nini. Voilà l'ainsi dit l'Éternel. Oya pesi na maman la danoise na bananae. Ce qui est Jésus-Christ, zongite na koya. À très bientôt.